mbutu bandeko nanga tambola na yo mokili omona na yo makambo bandeko nanga ekomi kosala pasi pe mawa ekomi kosala somo zoto malili bandeko nanga makambo ya pasi makambo ya mawa makambo ya somo nde somo Kongo na biso Kongo ezangaka matière te Kongo na biso Kongo ya makambo Kongo na biso Kongo oyo elandelaka makambo nyonso bandeko nanga Nzambe na bomoi oyo mboka nini chaque jour kolala kolamukana ba dossier kaya sika chaque jour kolala kolamukana makambo kaya sika chaque jour kolala kolamukana ya somo na Kongo na biso bandeko nanga moyen to loba kino lelo penza na koloba te lelo penza na koseka te lelo penza ekozalaka lelo ya kidiba ezalaka te na Kongo na biso bandeko nanga ezalaka somo na Kongo na biso ezalaka toujours ya kobeba na koinda mwana oyo bebe papa asali biso nini lisusu likambu nini na mwana batu likambu nini bandeko nanga ezakaka pasi pe mawa ba joyeux anniversaire na ba oyo nyonso ba célébrer ba anniversaire na bango lelo na ebike boza ebele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino lelo kande na lobaka ko célébrer anniversaire ezalaka ngolu ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli la famille ebele ya batu bakufaka les jours à anniversaire na bango ebele ya batu bakufa 1 mois 3 jours une semaine avant anniversaire na bango mais soki yo ti lelo mukolo anniversaire na yo en tout cas Nzambe azo continuer kopesa yo pema komisaka ye tombolaka ye sanjolaka ye na système moko kaka ya kitoko yango ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya tokos ba sincère condoléances na ba onyo so bazolela kande tolobaka na biso matanga ezalaka niti mupepe tango matanga yaka eyebisaka mutu moko teke no lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende kuna lobi kuna na kosala boyete matanga yaka parce que eza matanga eyaka nango na ndenge nango eyaka nango na système nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe na yongo mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba onyonso bazolela na ba famille onyonso bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile ya matanga Nzambe alola apesa bino makasi ya ko surmonter surtout ba étape ya matanga ba courage na ba onyonso bazolekisa ba moment moko très difficile kande na lobaka ba moment oya très difficile tango yaka mutu moko te abenga kango mutu moko te akaniselango mais ezalaka ba moment oyo ezalaka na vie na biso Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu moi sensibilisation kandenge ezalaka na système moko bien na système moko gu na système moko bio bandeko nanga ba mapango ya koteka yango wana kande na lobaka toujours et encore sombaka lupango sombelaka bana na yo lupango sombaka lupango pona yo moko ekozala toujours malamu mingi en tant que parent ezalaka toujours bien kokanisaka lobby ya bana na biso en tant que mutu ezalaka toujours bien kokanisaka lobby na yo moko
ozalaki non oza na Congo, ozalaki non oza na poto, il faut kotalelaka lobi na yo parce que soki yo kotalela lobi na yo mutu moko te aotikala kotala lobi na yo te. Bamapango eza na $750 ya pamba y compris les documents na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Bonjour. Salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo ya bébé na biso bébé papa. Nayebi ebele ya batu toyebi bébé papa ebele ya batu tosepelaka na ndenge akatelaka batu mangala ebele ya batu tosepelaka na ndenge asekisaka batu bandeko na nga na niveau moko pas possible. Nini ezoleka makambo nini esali que non mama Étoile Inès TV lelo akotisa mwana batu na miniature bandeko na nga kande na lobaka biso tokotisaka mutu na miniature pamba te soki toye kokotisa mutu na miniature c'est que ya koloba ezali na ndenge moko ya malamu. Avant na kokota na mozindo ya koloba nini ezoleka na bébé papa ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Nayebi que chaque fois que tosalaka bémission ya sika batu ya sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoyi na pesi bambote na mama Lisim. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwan olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu na ndenge moko bien na ndenge moko kitoko na ndenge moko ya malamu bandeko nanga Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi la famille Gavker azwa wana azosunga ka makambu nyonso o etali santé na biso ozala keno ozana problème ya hémorroïde interne to pe externe bandeko nanga solution eza na Gavker. Problème ya banduta, problème ya ba bouton la famille Gavker azana solution moko eza tellement efficace. Ozana problème ya tension sukali bandeko nanga pota libumo o esila kate makila kobima se kobima benga Gavker na ndenge moko ya malamu. Ozana problème ka ndenge ba papa toyebi ebele ya ba papa bakomi ko lemba ba mama bakomi ko ima ba papa pas seulement ko lemba côté ya kibo papa omonike eza lisusu bien te koyoka soni te benga Gavker ngala lobaka okoyoka soni batu bakoseka yo mais soki yo mi pesa courage ya koloba ke non na mi faire traiter la famille ekozala malamu benga Gavker akoya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi
makasi. Voilà. Na Gaffe Cœur, Bika Nayo Libela. Bambote na maman Eugénie Zembanga. Et sans oublier Madame Judith Diampovisa. Nandenge Moko ya Malamu Mingi. Voilà la famille. Toko Tanamwa Makam Nabiso. Quand on obeta lisolo ya bébé papa, la famille ezo sala pasi, communauté congolaise, eza communauté moko bandeko nanga mosusu, toti kakape ba comportement na biso, toti kakape ba makambo mosusu, eza bien te. Et surtout ce qui m'étonne dans tout ça, eza komona batu o basala ka ba makambo ya bongo, eza la ka ba papa na ba mama mibimba. Bana mikie kutu te, batata na ba mama mibimba nde bazoya kosala ba makambo moko bandeko nanga ya koya kosambwisaka batu, ya koya kolobaka mabe, ya koya kosala ka mwa makambo moko ya mabe, et ce qui n'est pas bien. Na kolala na kolamuka toye kolamuka ka boye toye komona o yango nde wana ndenge eza boye mutakala ya mwana na biso bébé papa. Soki oza na besoin nango batu mosusu baopesa ba numéro tindelanga mbongo na tindela yo mutakala ya mwana wana. Bandeko nanga boyebi ke makambo mosusu biso ba congolais tokomi pe ko exagérer hein. Vous savez ça. Bébé papa wana soki totali âge na ye mwana wana akoki kozala ta na ba 10 ans hein. Si je ne m'abuse pas 10 ans. Et ceux qui tokoti na mozindo, c'est bien en tant que parent à l'âge déjà de 7 ans. Moi na moi si to la kisaka ye déjà ko sokolaka ye moko ozo assister ye. Tant moi na zokota 9 8 ans, a okota 9 ans 10 ans. Soko se rassurer que non moi na komi ko sokola bien ye moko komi ko tika ye. Mais ezalaka toujours na ba jour oyo en tant que parent, ata moi na zana 10 ans bongo o la muka jour mosusu 10 ans wana yo moko oke o sokoli ye. Pour na ko se rassurer. Mais ce qui totali pe mwana wana na âge na ye wana eza na ba jour oya sokolaka ye moko mais eza na ba jour mosusu o mama na ye asokolaka ye pona kozala na assurance ya makasi ke non mwana asokoli bien na âge na ye wana mutakala ya mwana wana okende nango wapi ekosunga yo pe na nini ekosunga yo pe na nini biso ba congolais tokomi kaka soki muntu akomi na popularité soki muntu akomi koyeba na c'est fini. Biso ba congolais to lingaka kaka tokomi koluka kaka place nini tokoki kokweyisa mutu wana. Bandeko nanga na ba Amerique awa na ba Asie na ba Europe to monaka bana ebele ba oyo lelo bakoma ba star ya minene ba bandaki star na bango na kibomwana. Ba parents ba soutena bango, communauté pe soutena bango. Mais ce n'est pas le cas avec le Congo. Congo mwana banda ki star na ina kibo mwana biso batu biso ba congolais tokoluka ka place nini toko yako ekoko isa mutu wana. Soki pe mutu abandi ki star na kibukolo ezala ka problème tokoluka kaka wapi mutakala na ye eza to memango na ba réseaux sociaux. Pourquoi? Tango to memaka ba mutakala batu na ba réseaux sociaux et servira ka biso na nini? Na nini penza? Congolais mosusu totika kimutema mabe. Na omona kutu na ba page ya minene ya ba Facebook pa page oyo toyebi ke page oyo za page moko ya minene batiaka biloko malonga mais ba page wana bazokoma mutakala ya bébé papa sur le marché la famille. Mais mosusu tozalaka na soni babilo mosusu la famille tozalaka na soni oui batu mosusu ba oseka batu mosusu na mona ba commentaire ba osoka oh mboko oyo vraiment tokomona nyonso te. Il y a de ces histoires où il faut tout le banaka ba vérité. Ce n'est pas normal. Bébé papa wana za mwana muke. Nenga zabo ya koki kosokola na libanda. Nenga zabo ya koki kosokola na douche. Problème ezata za mwana muke. Mutakala na yata soki lelo o botale yango sur les réseaux sociaux ne ko servir na nini. Mais congolais babilo mosusu mosusu totikaka. Ce n'est pas bien. Totika kimutema na biso mabe totika pe kindoki na biso oyo eza nango mal placé. Mwana wana biso en tant que communauté il faut tozala wana to soutenaka bana bongo moni mwana bandi ki bostar na ye na kibo mwana bo soutenir ye to yaki komona awa bébé Francia. Bébé France ezalaki somo na somo. Somme sur les réseaux sociaux, mais vous savez qu'il y avait des gens au bakota qui ba ofinga tina maman bébé France ya wana.
olie boya ko soutenir mwana carrière na ye emata bokotisa ye ba place oyo ekozala malamu ba encadrer ye bien pour que abanda na kibo mwana amataka kade to mona ki bebe suza bandaki koyeba za mwana muke amataki vike azaki entouré na ba chrétien ebele ba sunga yeti amata de la même façon bana o ba obanda ki star na kibo mwana bo soutenir bango bo encourager. Mais vous savez qu'il y a de ces gens o ba boake la mwana wana maladie, il y a de ces personnes o ba boake la mwana wana maladie. Batu moso baya koloba kena eza famille na bango te biso ba congolais tozana mitema mabe tozana kindoki moko tolingaka évolution ya batu te tolingaka kokweisa batu ata mwana muke abandi carrière na ye lelo mwana muke oyo biso communauté il faut to soutenir ye mais biso communauté to ko préférer to ya kokweisa ye biso communauté to ko préférer to ya ko sambwisa ye to ya ko sala bisala sala to ya ko loba biloba loba ce qui n'est pas bien. La famille biso peto obota bozana bana ozala mobala ozala mwana mwasi ata soki lelo nano botite un jour okobota peut-être na obota wana yo ko remarquer que mwana na yo azana mwa fruit moko boye na kati ezobanda na kibo mwana ozana besoin ko soutenir ye mais soki yo ozalaki na motema mabe le karma existe ya yo pe ba ko sala ye mabe ezalaka bongo bablo mosusu la famille photo tikaka tozala na mitema omitiena na place na yo lobi soki ezalaki mwana nanga soki ezalaki leki nanga nalingaki na sala nini o nyonso bobandi ezaka pona kokweisa mwana wana bebe papa ngana yebi kongola banda ka bongo tango abandi bongo ezaka koloba keno mwana wana soki bapanga na ye bakata ye akotaka na ba réseaux sociaux lisusu te to mwana wana azala décourager ke na okota lisusu réseaux sociaux te wana nyonso parce que bomoni ke bebe papa wana akomi kokuta na lelo oyo na batu minene yango wana ebele ya batu comme biso ba congolais tozala kaka soki mutu kingandi akutani na mutu kingandi oh c'est fini bapesi ye bambongo wana komi mutu ambongo siko batu ebele bakomi koluka ka mabe biso ba congolais tozala ka bongo intention na biso ezala kaka ya lekangai ye ya lekanga azwa ebele ko lekanga ezala ka bongo congolais tika motema mabe omoni soki ozo sepela na lipamboli ya mutu de l'autre côté nzambe pe akofongola ba porte na nzela na yo mais soki okozala partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Soki ozala mutu moko osepelaka na lipamboli ya baninga mosusu en tout cas la famille je vous assure que Nzambe pe de son côté a ofongola pe ba porte pona yo ezalaka bongo yo soki omoni ka mutu moko boye a progresser a évoluer yo motema ekomi kosala yo moto motema ekomi betaka yo motema ekomi kotinda yo kana ki jalousie la famille yango bomonaka batu mosusu nyonso ozo eseyaka na vie ezosimbaka te pourquoi parce que na kati ya motema na yo motema mabe eza ya makasi zala mutu akosepela zala mutu akoencourageaka zala mutu moko oyebi ke ye azui gloire au Seigneur nzamba koma wana pona ye nga pe peut-être na kozwa oyo te na kozwa peut-être na nzela mosusu ezalaka bongo
na mokili oyo na se ya moi eza te ke non biso nyonso efoka tozala na niveau moko te. Eza na batu mosusu tokozala na bango niveau moko, eza na batu mosusu pe bakoleka biso, eza na batu mosusu biso pe tokoleka bango. Ezalaka bongo la famille.